Diablan za ko sokola diamant sur place na kati ya Kinshasa pe kitoko. Bandeko basala ka mosala ya diamant ba pesi confiance na société oyo Diablan. Ezali société o bazali ko sokola diamant nyo sote zali salite ndenge nini bango ba sokola kango ba nettoyer yango po ekoma susu kongenga makasi. Bandeko bozali komona bazali ba diamantaire batika ki ba diamant na bango awa lelo nde baye ko zwa yango esalami avec un pacte na idéologie DGA ya Diablan nde ya maki bango akotisi bango tina kati batali diamant na bango ezalaki boyete kasi tala ndenge changer bongwani esepelisi bango makasi boka na kobima na bango nde bandeko balobi. On ne s'attendait pas que on savait que ça envoyé. C'est vrai, ça fait longtemps. Personnellement, moi, je n'ai jamais fait ce travail. Mais les lots, la monnaie que nous savons aussi place dans Kinshasa, les Congolais belés, va profiter de nous. Toujours que la caga na poto, surtout qu'en verse, mais awa. Mais les lots automoni est comme réalité. Match est bien. Match est haut. DGA ya Diablan yebazanga ki malobata lobby. Tozo sokola diamant. Na ba procédé moko oyo sikeli. Et ça la mara déjà na potokuna na ba Israël, na Asie depuis ba trentaine d'années, depuis ba année belé ezo salema kuna sauf l'Afrique et sika bazo timola. Yango na biso toyenango awa. Toyenango awa na Kinshasa pona bana mboka. Match eza bien na Diablan baya ko sokolisa diamant na bango po ete kama na talo nango ya solo bana mboka ya boyende tozali koluka pona mboka na biso kende liboso lelo diamant elongwe na kombo ya mabanga ya talo kasi komi pena diamant grâce ya bandeko baye ko sunga mboka na ko sokola ka ba diamant ezala propre pona qualité nango pe mata ya solo na Diablan match eza kitoko.